En séjour na Rome, chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki na homologue na ye Sergio Mattarella ya République d'Italie. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ya président qui première réunion ya troïka économique nationale awa na République démocratique du Congo. RDC a représenté na réunion et ministre francophone en charge économie numérique na Cotonou na Benin wapi ezali kosalema badeta tout de suite en édition na biso ya lelo oyo nazali na esengo ya koprésenter les bino. Mbote édition bandi tika tofungola yango na séjour na Rome. Président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi akutanaki na homologue na ye Sergio Mattarella ya République d'Italie wapi basolaki na Italie ba relation bilatérale entre les deux États et les kanaki nini image pe commentaire. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na homologue na ye Sergio Mattarella, la République d'Italie, ba échanger qui j'ai dit pendant une heure au maximum na palais présidentiel italien à Rome autour de la question bilatérale conveillée sur plusieurs siècles entre les deux pays. Les deux chefs d'État ba félicité qui mutuellement partagent des informations liées à l'assassinat de l'ambassadeur italien à RDC, Luca Atanasio na partie est mboka na biso oya kufaka mikolo leki. Les partis tous les deux chefs d'État ba condamnaki acte odieux oyo kasi ba rappelaki que drame wana ezali comporter signature ya ba force négative. Kasi yango ezali na nature te ya ko freiner détermination ya RDC ya ko pacifier partie est ya territoire na ye, encore moins contencher bonne relation bilatérale sécuritaire entre les deux États, c'est-à-dire République démocratique du Congo et République d'Italie. Les deux présidents déterminés à comment la relation il y a les deux pays n'abissent qu'on s'est raffermi davantage. On va tourner qui vers une coopération multisectorielle. Na ba kota qui na deuxième temps et masono bango ezala qui bongo caractérisé la séance de travail bilatéral élargie entre les deux États. Toyeba que président de la République Félix Antoine Tshisekedi azala qui accompagné notamment na vice-premier ministre et affaires étrangères Christophe Lutundula, na conseiller spécial en matière de sécurité François Béa, na directeur de cabinet nae adjoint André Wameso, Pelisusu, na envoyé spécial Patrick Lubea. Luboso, chef de l'État congolais, azala qui accueilli na 17h30 heure locale na Pérou, na général conseiller militaire et président italien wapi pe basola qui ndenge ezali na tradition locale na bango ko traverser elle d'honneur pe kokota na salle wapi homologue na ye Sergio Mattarella abandai kozela ye. Rencontre yango ezalaki hautement symbolique pe historique pe ezalaki sanctionné na déclaration. Président Félix Antoine Tshisekedi pe président en exercice Union africaine azoko poursuivre séjour na Italie wapi akomaki jeudi soir na Milan pe azali invité d'honneur ya forum entre CETI sur l'économie mondiale. Tobo sénateur pour chef de l'État congolais akomaki na Rome na mboka Italie mokolo ya mercredi na pokwa en provenance na Berlin wapi azwaki part na invitation ya chancelière Angela Merkel na 4e édition ya sommet Compact 8 Africa wapi a représentaki non seulement RDC kasi a représentaki le sous Afrique pour azali bongo président en exercice de l'Union africaine. Donc dossier et pesi kitoko makasi Kinshasa et l'équipe partout. Donc la primature wapi premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a président qui première réunion ya troïka économique nationale wapi babeta ki masolo lenge kani kotumbo l'économie ya mboka na biso penkita azalaki bongo elongo na ministre ya budget ya finance pe basola ki nyonso lenge kani kozongisa makambo nyonso na nzela po bana mboka Kongo basepela image pe commentaire.
Premier ministre Jean-Michel Samalukundi a présidé jeudi 2 septembre 2021 la primature dans la ville province de Kinshasa. Première réunion et à Troïka économique, séance de travail en gros et connaîtra qui participation et ministre et budget, ministre et finance, paix, gouvernement et Banque centrale du Congo, DCC na Mukuse. Au terme de la réunion na bango, numéro 1 et budget ou à cela qui restitution et la presse a indiqué que les acquis question notamment il y a qu'à faire suivi et accord conclu entre RDC, FMI, Fonds monétaire international dans le cadre de facilité élargie à crédit. Ministre ya budget atalisaki ke bango balobelaki pe bakritikaki nyonso basalaki évaluation ya makambo nyonso ndenge ezali kosalema pe batalisaki ke bina yango ezali deja kokende malamu. Bango balobaki ke bakokontinue na programme yango ndenge ezalaki prévu. Na boye ezali des questions à quoi assurer bonne gestion ya ba finance publique par rapport ya ba dépenses pe ko améliorer qualité ya ba dépenses na ba mesure nyonso o esengeli zoma pe o zoma ki déjà na ba conseil de ministre par rapport à ba recette. Ministre ya finance a informé qui évolution ya ba recette o yo ndenge ezali kolobama déjà ki ezali kokene malamu. Na boye sujet nous évoqué na troïka économique ezali ki bongo mise en œuvre ya ba projet d'investissement na 145 territoires ya RDC na sujet yango ministre d'État en charge de budget a rassuré que ba travaux ezali ko débiter pe d'ici peu na étendu le territoire national. Alobaki ke bazali déjà ko lancer ba travaux yango pe ba projet d'investissement na 145 territoires selon instruction du chef de l'État pe ba travaux yango et qu'on va lancer dans le prochain jour. Et c'est de signaler que réunion et troïka économique et que les chaque le 15 jours. Donc, selon le Premier ministre, yango ezali utile pour la surveillance ya marche réelle et économie nationale alors que RDC ezali bongo na programme formel na FMI. Donc, c'est l'économie nationale na biso et kende liboso pe nyonso etambola malamu bango bazali déterminé ya comment la vie sociale ya population congolaise kozala transformer ndenge kaka ezali vision chef de l'État le peuple d'abord Kinshasa et l'équipe partout. Nalobaki on ebandeli ke RDC eza représenté na nzela ya ministère ya pétantique na réunion ya ba ministre francophone en charge économie numérique o ezosalema na Cotonou na mboka Benin. Toujours reportage o esalemi na Jim Mukendi o azali sur place et peseni awa na mongongo ya Nathan Siada. Et Salemaki na Benin, Kobanda le 2 kino le 3 septembre 2021. Première réunion, il y a ba ministre francophone Oyo, bazali na économie numérique na ba charge na bango. Ba travaux, il y a ba expert Oyo et bandaki mokolo ya jeudi 2 septembre 2021. Et Sikawapi, République démocratique du Congo, a participé na likambo yango. Isabelle Tchombe, Oazalaki, représentante, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, il y a OIF, Monsieur Blaise Azitemina, Adolphe Kalonda, P. Jimmy Mukendi, Bango Nyonso, conseiller, ya ministre, il y a PT Intik, il y a République démocratique du Congo, Mwanamboka Augustin qui passe à Maliba, participa qui na ba assise Oyo. Ba ministre, il y a différents pays francophones Oyo, bazali ko tenir réunion na bango mokolo ya lelo vendredi 3 septembre 2021 na Novotel Cotonou. Au riche en présence, il y a secrétaire général, il y a francophonie Louise Mouchikiwabo. Oyo azali na responsabilité moko institutionnelle na OIF, na RFMEN, réseau francophone de ministre des économies numériques. Et cause à la chapeauté, na conférence moko yaba ministre yaba pays membre. Les sous et cause à la bureau moko dirigé na moko yaba président pe à cause à la seconde na vice-président. Les sous secrétariat permanent moko pour na élaboration, il y a plan d'action, il y a réseau P organisation pratique, il y a ba rencontre ministre Augustin Kibasa Maliba Moussala ezali komona na po na secteur na yo ozali kobunda chaque jour pour na kosala de sorte que vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et kokisama na makambo o etali numérique na mboka na biso Kinshasa et l'équipe partout.
tozonga ana ville province ya Kinshasa wapi sima ya séjour na ye na Kasai vice premier ministre ministre ya environnement pe développement durable F Bazaiba azalaki liboso bapandisango na conférence de presse conjointe azalaki koanime na collègue na ye ya média wapi basolaki na bapandisango na oyo etali bilan provisoire ya pollution ya rivière Kasai. Bonjour image pe commentaire. Na conférence de presse moko animée conjointement na collègue na ya communication pe média Patrick Moyaka Tembwe jeudi 2 septembre 2021 vice-premier ministre et environnement pe développement durable F Bazaiba azalaki liboso ya pandisango wapi apesaki bilan provisoire ya pollution des eaux de la rivière Chikapa pe Kasai. Sur le plan humain, il y a F Bazaiba ou a séjourné na Chikapa, chef-lieu de la province de Kasai. 12 cas de décès liés à la catastrophe, ils avaient déjà enregistré. Kondime la malobanaye a talisaki que 13 sur 18 sont de santé, ils avaient compté province de Kasai. Et Zalaki Bongo frappé, Pélissousou, 968 000 habitants Bazalaki affectés, 161 490 ménages Bazalaki concernés, Pélissousou, 4 502 cas de diarrhée et maladie, et Zalaki Bongo enregistré. Sur le plan environnemental, écosystème, et Zalaki directement touché na pollution yango, ba poisson pe ba animaux aquatiques et belé, ba kufaki na kati ya mai. Na kolobelaka o etali ba solution F Bazaiba liboso bapandisango atalisaki que azali kopesa to pe ko préconiser deux ordres de solutions. Premièrement, ezali solution diplomatique, puis deuxièmement solution sanitaire na niveau national ou d'ailleurs ezali déjà en cours. Diplomatiquement, commission comics RDC Angola ezali déjà à l'œuvre yango ezali bon ko identifier origine ya catastrophe causée na entreprise minière angolaise ou reconnaissant qui peut ba faire yango ndenge F Bazaiba affirmaki na boye gouvernement congolais azali ko préconiser application ya principe polaire payeur, c'est-à-dire que o BBC esengela futa ba principe ya droit wana ya environnement et ezali que moto o ya BBC asengela en charge ba réparation ya préjudice o akozaki pe indemnisation ya ba victime na ye. Sur le plan sanitaire ba kisi pe ba matériel médicaux ezali déjà kozala déployer na zone ya ba sinistré ndenge gouvernement congolais apesaki yango ndakisa jeudi 2 septembre lelo lomoko ya 40 tonnes ezali déjà réceptionné na Chikapa. D'après plusieurs sources, coloration rougeâtre et rivière Chikapa pe rivière Kasai Uta fin mois juillet 2021 et il faut prévenir les déchets toxiques et entreprises angolaises Katoka. Oui, il est bon qu'on exploite diamant la province ya Lunda Nord voisine ya province congolaise ya Kasai. Ba mba bibi saki mai nanzela ba déchets toxiques au bandeki ko produire pe yango ememi maladie pe 12 personnes bakufi na yango. Ministre environnement pe développement durable o azaki liboso ya papandi sango asengaki que justice ekosalema pe nyonso ekoleka malamu. Kinshasa et l'équipe partout. Rentrée scolaire ezali dans moins d'un mois pour mona zalamaye les passer la pourcentage ya maya musombela ye stylo simba pe kayo yao ezali côté kama partout pour ezali produit à Baltesco zo aider na image pe commentaire. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Baltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Baltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Baltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise Kimambango na ba boutique ya Baltesco okozala de city. Tozana bakaya sans feuille
quadriligné, tous en bakaye à 48 feuilles quadriligné, tous en bakaye à 24 feuilles quadriligné, tous en bakaye à 12 feuilles quadriligné. Kobo sanate, tous en dit na stylo simba ezoko ya ezokoma, tous en stylo simba ya bleu, tous en stylo simba ya rouge, tous en stylo simba ya noir. Tous en sous na surprise mususu mbula auto bakisi, tous en bakaye cartonné ya ba joueur kitoko o bana balingaka. Kobosana te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltescopo ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KN Benyozo, première chaîne d'actualité en continu. Kassinangada a neto propose à Rabino ba émission ya kitoko makasi wezaka déjà en ligne na chaîne YouTube na bisobo soit émission kindoki politique kasi na suka yango ko bossa na te ko s'abonner. Et l'autre tomo na mabe parce que c'est niwana eza politisé. Oh non, ne ça imité déjà comme politisé. Eza politisé comment Ndeko Félix Tshilombo azui mutune kadima ozolanda master naye alongoli na poto kadima yawa bazui babambi kieko aza mutu ya église ya Kimbangriste. Mais père spirituel l'église Kimbangriste ndima ki yo la yango. Oyebi ke église Kimbangriste eza église comment et bomimbo kanabiso si lelo biso peuple congolais tozo souffrir eza cause bane à cause église Kimbangriste na te bango mutu ba sala ki jale lopo na Kabila bango mutu ba yana ba prophétie moko mabe baloba ke Kabila aza 4e président oyo prophétie papa Simon Kimbangu alobaka na habité so papa Simon Kimbangu prophétie wana lobaka so bakoko na biso bayoka kango te ozolanda 4e président oyo nzamba tindela biso yende mutu akobongisa Congo eza Kabila wana Kabila zo faire souffrir biso Kabila zo nyoko la biso Kabila zo sala makambo mabe na kati ya mboko église Kimbangriste ebetele maboko na kati wana boko reconnaître pe quand même que yenda sala ki alternance ko na mboko na biso pour la première fois de l'histoire de notre pays to moni pe que président entrant na président sortant avec l'élection trichée hein l'élection ezalaki comment bango moko ba tricher bango moko ba yebi ndenge ba préparer kuna bango ozolanda alternance ya nini oloba mama Naomi ba ventir ya on tolobel trop c'est trop ozolanda na sepela ne loko moko olobi que si s'agit kukufa pona mboka na biso to kufa pona mboka na biso nous sommes des Congolais moi je ne suis pas rwandais hein je suis congolais 100%. Alors il faut na bunda pona mboka na ngai faut na bunda pona intérêt ya ba génération eza na simane ko ya faut ba ya déjà tant bazo ya ba kuta déjà makambo nyonso les a vraiment bien problème ezati ba Afrique d'ici ba salini pour le lot Afrique d'ici comment o ekomi le lot Angola oyo ba koma ko envier biso le lot to komi ko envier Angola ba pays belle Afrique ekomi ko développer Rwanda un petit pays wana ozolanda Rwanda le lot baza développer basala miracle ni basala hein biso si to souffrir boye parce que to za batu moko balingi mboka na biso te balingi mboka na biso te de balingi congolais te so to za na batu moko ba dirigeant moko balingi biso peuple congolais mais to ngato souffrir te vous pouvez imaginer n'importe qui Ndeko Kabila finga biso ba jeune 30 à 40 to za toujours na ndako ba parents na biso tandis que Ndeko Kabila bosanaki yende mutu azalaki tata ya biso ozolanda yende mutu ngabungisela biso nzela hein biso to yebi ke à l'époque so to sisi bakela si to kozwa misala mais misala nini yango ba entreprise belé et comment qui tribal Lelo motuna etunami conséquence ni ezalaka na foyer o ezalaka ko cohabiter ensemble kasi soki papa amemi bana na ye ya libanda mama pe amemi bana na ye o ya bota basangisi bango conséquence ezalaka nini ba répercussion ya acte wana ezali vraiment nini ezali malamu to mabe lelo tokitaki sur terrain na ville province ya Kinshasa ba population kinoise ba réagissaki na micro ya Hervé Zaka pe Merveille Mobende.
Éducation de base ya bana ezalaka na ba parents bango bazawana pona ko élever pe ko former mwana po akola malamu yango ezalaka malamu baboti bango mibale bakolisa bana bango ensemble mais toyebi ke ba circonstance mosusu ekomaka na vie sans pourtant ke batu bakana yango lokola likama ya liwa papa to mama akufi atiki bana moko ya baboti azalaka obligé ya kobala mwasi to mobali mosusu po aider ye bakolisa bana ensemble kasi baka mingi ya mabepe ezalaka baka ya divorce ya ba parents soki baboti bakabwani ebebisaka éducation ya bana surtout bana ya basi esengaka na bana bakola pembeni ya papa na mama po bakola malamu pe mwa autorité wana ya papa ebakisaka en plus na vie ya bana ba couple mingi bazalaka soki akabwani na mobali to mwasi ake kobala mobali to mwasi mosusu kasi na place wana akokende komona kuti mobali to mwasi déjà pe aza na bana na ye ye pe amemi bana na ye kuna basangana donc ba éducation différente esangani mingi toyebi ekreaka ba trouble pe ba problème soki éducation ya bana mosusu eza mabe ezangisaka kimia pe ba rapport ekobana ozala chaque jour yango biso magazine KNB News dokitsaki micro na terrain pe totunaki na population kinoise soki ba conséquences nini ezalaka na libala oyo mwasi aye na bana pe mobali aye na bana bana wana bavivaka comment ezalaka soki bana oyo baye kokuta bano bayaki wana baye kuta bana bazana caractère ya malamu bango pe bakolandaka caractère wana bino bapara neti mama na papa boza ensemble sikofi boencadre bana bazala loko eloko moko soki biso bapara totambusa bango mabe yango na baesprit mabe ekotaka mingi omoni nayebandeli bakobanda mwa bien bakana yokana bien banini mais suka bana wana bakana yokana tina bana mosusu ya liboso wana et puis na parcours na bango nde banovanda donc moi injustice banozala kaka oyo ayebi ke wana bapropre bana na ye oyo bana ne te mwa séparation kaka mwa makambo mosusu banosalama wana banozala bientôt te bango mpenza ndenge mpenza bana ne te différence banozala donc banokabola mwa moke namona conséquence ke bana wana bakolingana te poanga na ye na bana na ngai ya mobali mosusu nanga mpe na ye kokuta yo oza na bana na yo botaki na mwana mosusu namonaka mingi attente ezalaka te entre bana bakobanda koswana soit yo eza na papa mosusu nga naza na mama mosusu donc bolingo ezalaka te na couple wana nga en tant que ngai mama nakolingaka yo mwana soki okuti papa na yo soit bien mama na aza lisusu te papa na yo abali mwasi mosusu okuti mama wana na kati ya ndako il faut qu'on respecte soki orespecte namoni akozwa yo ke en tant que mwana mais soki orespecte te ke akozwa kaka neti nani akozwa yo neti mbanda ocomprendre akomona kaka visage ya mama na yo ke yo kotia moto na libala na ye donc il faut biso bana tozala na botosi conséquence ya liboso eza ntango basangisi bana de part et d'autre éducation nini oyo bana na bazwaki mama wana na bana na azalaki na bango aédike bango ndenge nini papa oyo mpe na bana azali na bango aédike bango ndenge nini parce que soki baéducation na bango eza parallèle te soki bakutani moto epela kaka parce que eza na bana mama mosusu ta mosusu azalaki na mobali na ye na bana na ye babotaki wana bana na bazali na respect te bana omake papa wana bana omake papa na bango oyo bayebaki mama na bango soki baye kokutana na mama na ye akutana na mobali moko oyo mobali wana bana na ye bazala deja na respect moko boye soki bakutani moto epela kaka parce que éducation na bango déjà dès le départ éducation na bango eza malamu te donc makambo na bango bedépendaka na baboti ezalaka mwa pasi na bana surtout ya basi kokola na absence ya bapapa bana mingi babebaka bongo donc baparent bomeka nanu kozala motema monene pe avant ya kosengage na motu il faut tala soki ya kozala un bon père to pe une bonne mère mpona bana na yo Kinshasa eleki partout. Toute cette édition a biso lelo na sport wapi population kinoise ba réagissaki sur déroulement ya match oyo betamaki lobby entre ba Léopard ya RDCP équipe ya Tanzanie ndenge ni population ezwaki yango boka bango bazali awa na micro ya Peggy Ilunga pe Merveille Mobende.
On n'est pas dans le secret. Léopard, il y a République démocratique du Congo, entamé éliminatoire na bango ya Coupe du Monde Qatar 2022. Na score moko nul, il y a un but partout face na Tanzanie. Mokolo ya lobi jeudi 2 septembre 2021 na stade TP Mazembe ya Lubumbashi. Na retour, il y a sélection 4 ans après Dieu merci Mbokani. A permettant qu'il y a la République démocratique du Congo, il y a la bine en 23e minute sur passe, il y a Cédric Bakambu avant que Taïfas Star va égaliser grâce à Namsouva na 36e minute. Malgré de nombreuses tentatives, la seconde période, na tous les deux équipes mon côté et Kokaki ko réussir, ko faire trembler filet ya adversaire na ye na bongo na 1 point oyo na groupe na ye République démocratique du Congo a s'envoler pour na Cotonou et sikapi akoyambama na équipe ya Benin lundi oyo ezali koya na 14h juste heure locale. Magazine KNB to kiteki micro na terrain pour na retourner na ba sportif congolais ndenge nini ba monaki prestation ya équipe nationale oyo sous le coaching ya nouveau sélectionneur ya ba Léopard Hector Cooper Pelisusu équipe ebetaki ndenge nini boyoka bango ndenge balobaki. Match lobby les gars qui n'ont bien entraîneur peut quand même avoir une idée pour l'équipe nationale. Tout le monde qui entraîneur wana avec qui est progresser, to pousser à liboso. Mais barre les amis n'a pas. Barre eux là qui toujours na coach to to dans liboso. Barre wana eux là au moins donc coach actuel azomo na barre wana. Équipe na biso na fight ming aza équipe oyo soka tiebi ageba no regarder bité est-ce que li kambi entraîneur foyer ba question oyo akosala pour l'équipe ton tiebi agarder bina ata même ita tina fin du match to gagner pe match c'est la bon parce que match to beta to bandi bi zo nga ataka donc sur le temps il y a problème les amis na défense na biso il faut entraîner to donner assez mais fort aluka acha défense oyo ko zala vraiment malamu pour na que to garder ka bi lenge singeli classement vraiment na rôle pour na classement mon classement attaque na biso zala kitoko parce que attaque bien ça que qui bien mais défense nous là qui me fait faillite défense nous là qui donc si la défense faut entraîner à seule fois bon sa défense na niveau ya awa niveau ali banda eza soni match à lobby te débrouiller pendant le côté la match tout le monde là ba match na ba téléphone faut changer méga pour ta la match et là score bien te ce que c'est que je vais ta libanda awa coûte nan totalement na téléphone parce que ce que libanda yo ndenge nini bon pour le classement entraîner à Fochake pour la physique to éviter yé abeti ba joueur par rapport à quoi joueur local Bolasie yo vandisi bajoro baza top na raja bangoma robe sa Bolasi robe sa mokoko amale to yebi wana imana ne footer otiki sama otiki juma to yebi te azuye par rapport à quoi vous comprenez et puis garder des bits na biso na poto en équipe te tala bi bachi à 30 mètres Fobi contre Benin alors on est Bolasi alors on mokoko amale acha so juma mokoko amale na pesa juma Bolasi babetsa ngoma classement match entraîneur wana aye kala mingi te ayebina no ba joueur te comme ayebi ba joueur te il faut azwa moi temps il y a ba joueur ba ya ka moi avant pour ba sala ba entraînement ayeba ke meilleur meneur de jeu azala kawapi ko tia classement boye na ko tia boye pour match za la bien mais quand même moi ça va lobi ndependa elakisaki na poisake sate ya mboka na biso eza mabe parce que football etambolaka na politique ya mboka ndenge politique ezokendela mabe yango wana etalisamaki na poisalo lobi na football na biso mboka oyo biso tozo comprendre te ata mokolo moko tena totikala koyoka ke politicien moko ayibi $300,000 $500,000 te bayibaka ba million pona kofuta mwa nyongo ya $320,000 pour ba retransmettre match et bébé tami à domicile en tout cas les soni makasi même diffusion ya pamba na RTNC Congo foin ya ko quitter ou diffuser match to komota la match na ba radio to yoka match na radio to ta na ba téléphone na YouTube donc eza passe pour la grande nation ya football lokola RDC loka makasi soni ya kosakana te congolais tika complexe omoni entraîneur akosane le côté entraîneur ya bi réalité ya kini te ayebi ngomba te coaching
ebondi kaka na mwana mboka ye ayebi ngomba mwana mboka ayebi momo antene wana ayebi momo ayebi ete c'est-à-dire moto akoso te omoni Congo ibenge kaka équipe nationale il faut ibenge kaka moto mosusu te équipe nationale nini na monde match eza les deux joueur aye les 30 joueur mosusu aye les 31 joueur mosusu le premier les deux obeti match ata ye moko bima basani match wana elekaki c'est le plus médiocre match ya match oyo elopar abeta biso nde depuis bakoko na biso tokola na babelge batikela biso mboka oyo tobetaka système ya 4-3-3 mais système oyo entraîneur azobetisa ya 4-5-1 wana donc il faut koluka bajoueur ya profil wana mais na bajoueur oyo toza na bango baza bajoueur ya profil wana te donc okomona entraîneur wana akobetisaka ata 10 match 20 match na système ya 4-5-1 wana ekosimbaka te mpona nini mpo base na biso ezalaka 4-3-3. Groupe ya République démocratique du Congo ezali constitué bongo na Madagascar, Benin, pe lisusu Tanzanie. Esengeli pe koyeba ke il faut kobima premier na groupe oyo po na kobeta second tour ya qualificatif po na éliminatoire direct. Bonne chance na ba Léopard ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. ezalaki édition le 3 septembre oyo ngai Naomi Mpila nazalaki na esenga kopresentele bino. Merci mingi na bino bolandaka biso partout dans le monde. Merci na équipe technique rédactionnelle mpe ekompanaki nga mokolo lelo na nsima caméra tozalaki na Hervé Zaka régie esimamaki na Timothée Kaembe réalisation ezalaki bongo ya Nathan Siata pe édition esimamaki na Merveille Mobende toujours na coordination ya Grognon de la communication Dimo Ketimanga ngala bino tokutani mikolo ezali koya na souci moko ya koservir bino toujours d'une manière très très professionnelle kimela mbota na bino réalité ya bana kino